Basambwe ngai Bill Clinton ba pesa ye $4000 pas fali poupa. Ce que ezaki ngate na kilelo. Bazula nga siko de bon pour azala kuna la place na nga fali poupa. Te ezali concert na été. Oya ko ba de bon. Ezali concert kasi na de bon wana. Netinga na de bon wana. Muto bakota linga ningisa stade wana pona nga. No na innocent. Na innocent balumbe. Place wana asalaki erreur. Donc ça dit erreur asalaki qui trop si ça fallait pour asalaki erreur. Ça fallait pour asalaki erreur. Ako traiter ba ako ba balanga jointe devant télévision. Est-ce que tu travailles au lega batutu? Mais se faire vendre. Non, azana ba titre au lega batutu te. Moi se faire vendre. Ba œuvre o ba vie na biso ba sala. Ba œuvre ba wera ba sana ba jibe. Tina nango nini? Donc ça dit yeka ba œuvre na indi to compter yango te. Asali na nte. Azana titre mo te azuel ko ba wera biso mona ba festival, wera nso ba ke festival na Kora to muni Nelson Mandela. Nelson Mandela za to muni ba Shaggy to ba Miss Elliot, do ba tous les pays ba musiciens mo boke concours. O ba tout ba ta na 22 to la ngona lingala pa vie na biso Zakari fait vert. Ba tout ba fandel TV. Ba Bill Clinton, c'est au 30 minutes de spectacle. Bouh! Wera Zikora. Wera na des trophées. Ba tout nyoso tia Kishasa tongo ko mi baga BCBG maison mère. Après bouh, Shaggy, moi no bandi mabe, wera trophée. Vena biso quadra pe akepe na nd 4 ko magi afo. 4 Kofi. Vena biso 4. Te azoki de bien 4 ko magi ya systématique. Siko ya ngoka mamango ezolanda. Azwi de bien. De wana mususu pe sala 4 ko. Et comme ya systématique. Wana vient na biso quadra, respect na etala vient na biso. De wana ezwi ya systématique comme ya. De wana ezaki pena ya concours ya ba kofe mibali. Ezaki te to yo kana ngana ko ya yo matranga likolo po bacha 1 2 3 ganinga te. Wana ezaki pena kiki. Wana batu ba yeke vieux quadra so ka de wana solo maison mère ezwi sude. What's called ba wana nega gay ya maison mère BCBG quartier la te. Oza makambo ya ninte. Donc maison mère ezo ngo via altalité. Ngasi ko fala saboke na quadra avec na 4. Mais so 4 wana e mo reverser vietete. Wana ezi batno so ba yebaki. Siko za ne mambe salama awa. Mambe salama mutu ina ne disque na banda ko batiza to na trophée. O nga na vi meilleur so nini Afrima. Non? Musique na ngo beta. Ba wera papa zo ça te bon to considérer. Mais na banda ko bat. E ba musicien bango ba craquer siko do bango bazaka dana bill. Ba onde bakanga ba photo na bill akanga ba photo na bango te. Osongo banana kanga ba photo na ba. Teme ebo zelo ko sam. O nani o mona te avec les ana na musique. Avec les ate fanatiques avec les azo mona. Bill Clinton bakanga ba photo na ye. Ba mona ka musicien moko. Asen quel genre musicien? Nde ba ipera to ba mo sere dangwe Bill Clinton muta fongola 5e génération muta kena festival a mani liboso na bango tout. Donc muta sala makam liboso na bango tout. Muta yema musique na français, ya zo yema musique na français ba bengo abila beta musique ba revers. Bill Bill mbi ova kale o Bill beti couper décaler lo ba pesa ngo comme musique internationale. Donc nyoso ka Bill Clinton. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Méchant. Nazana méchant. Mwana benena idéologique mchipa avec une petite partie dit. Nekele ou le bateau là par on appelle là-bas. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba. ZM le général de la presse internationale. Bob accélérant mon papa SKKD. Bana papa SKK tout bola mukabo banda ko s'abonner na chaîne na bino yango Tumba TV officielle. Vous comprenez que Tijeza awa na lupango RTNC na kata RTNC de développement na kata ministère ya communication et médias oyo kumba mapa ye moko excellence Patrick Muyaya Katembwe, merci beaucoup la confiance, merci là tout oyo bosé par Pierre travers le monde bola mukadi ya bino yango Tumba TV officiel naza ko senga boko kiselanga 1000 abonnés awa di ngaye boko kiselanga 1000 abonnés di tango za ko tala banda ko s'abonner directement na Tumba TV officiel
Baobi chaîne Impact yo na 2022 en oyo. Le seul et l'unique oyo ko former, ko informer, pe ko divertir bino na ba caractère socio-culturel, socio-politique, divertissement, socio-culturel. Hein? Baobi awa nde boko so ba information ya sûr. Nakata Tumba TV officiel, merci. Idéologie rotika la toujours idéologie nzamba la makolongulu di. Dans le bina rolata sandal mukolo bana poto tout boko cotiser nga ilar na château rouge. Bo déléguer nga 5 personnes ba ki ma sandal. Jésus-Christ alata na Israël. Ne mukolo nga na rolata sandal di. Faut ba kende ko sombe na sandal Jésus-Christ alata. Bo cotiser nga mbongo wana château rouge wana. Et pas jonga wana ba tepela basse pas jonga. Baza ko cotiser là. Ndebo délégué nga imutu akena Israël akeso melanga sandal Jésus alata ne mukolo olata sandal difiso boko zwelanga déjà na makolo toujours makolo ngulu baobi makolo ngulu kotikala toujours merci beaucoup na batu to baze par à travers le monde obaza toujours ko continuer ko salanga confiance merci na mama Emeka grave balobi la femme conteneur yo yebi na kobosa na te beaucoup la kachukelo mboto gima sebe ngai gima sebe mukulu mpa wani kasi yo yebi de fois te Papa Guillaume Matondo l'homme portable. Merci pour la confiance. Moté maman Nina Bamona. Yebi selanga ibo kulaka chikolo mboto na sako lele mabedi. Clotilde de Bondo babi. Plafond de Rennes babi deux fois Clotilde de Bondo. Babi plafond de Rennes. Merci à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta. Les vendeurs de Rennes. Président de l'association qui s'est de Bretagne. Babi pire Fati Beto Mukwatombo pire petit Denguez. Là on repose le cœur de maman Isabelle Marinette. Merci pour la confiance. Merci à maman secrétaire Brigitte Ibita. Merci. Na vice-président ceux qui se Bretagne Pierre Mpoutou. Papa Pierre Mpoutou merci beaucoup à maman Dorcas Yoyebi. Maman Dorcas, merci pour la confiance. Oh boza sala. Na kata Tumba TV officiel. Balobi deux fois tel l'autre Tumba na toko Tumba na fait ngai. Balobi Bill Clinton à la mugi mabe Bill Clinton a yemabe. Balobi que Bill Clinton va payer $4,000 et pas fallu poupa. Les lobes vont découvrir en ce qui a solo tué le couta. Va payer Bill $4,000 et pas fallu poupa. Basambwe ngai. Bill Clinton va payer $4,000 et pas fallu poupa. Boroyo kango lelo awa na tumba lelo merci beaucoup. Eva Tumba Kalombo na kata verse na zaro lelo mabedi. Leombo mamokonza Autriche le grand esprit. Commissaire nga masole pa Elise Mboma Bijou Mboma Boambo madi. Batutu bazala hôtel mabaza rola muka merci beaucoup na batutu Alain Moutaga présent Alain Moutaga na kata 001 Judith Muipata motema Serge Mbo Muipata ya ba Judith motema Serge Mbo yo yebi kelingo lela motema Patrick Amisi naza ko lela bino tu mabe déjà tangu fondé le père Soda Mulongo sa ko kota aya ko confirmer ce qui c'est faux Bill Clinton a $4,000 et pas fallu pour pater balobi grâce Djunga de Paris maman na Kylian Mbayi bougelenga les vrais frères tous des Zakari mo mabaza la rola mukadi. Les vrais tous des ZM, merci à Monique Kasse Momo Kassi, la présidente de toutes les femmes quinoises. Moninga Batia Maman Amida Kamere Mouangasa, présidente de la Fondation La Colombe, déjà, Tangu déjà fondé le père Azar Okota, Mohamed Moleka Ingaye, le seigneur de la ville, Motema Charity Moleka Mosa Pembe, Nazako la Didi Yamba Mabe, Easy Solution, Didi Yamba, patron Easy Solution, Oyo, agence Ezawana Ponabino, Oh, Zasuma Mogetel Mabakwente. Au fait nous on parlé batindika code yo moi ba bengo na téléphone ba rotigelo easy solution Didi Yamba merci pour la confiance déjà fondé le père Soda Mulongo petit Zakli fondé Soda Mulongo Thomas fondé Mulongo Kayeyo Tumba tije yango Tumba donc tije yango idéologie bena yango danger Tumba bena idéologie petit na prince mon roi petit prince na yeyo danger Tumba bena ado fantomas yeyo vraiment fondé yeyo na opesa mbote ba tout bazo talanga na parler na minute yo ba tout bazo talanga na parler surtout na opesa ye moko nsengo kudi bende pinetre deux fois roi na pesa ba mbote belé mama bonheur bébé Bilnate Bilian Biliv Bilson pia na bango tout na pesa bango mbote na parler pe na Paris na moni bon mauvais Serge Bambia papa social citoyen européen moninga ya Dani Mateus mokonza Chapini et mauvais Chapit Sakala mokonza Saint et moninga ya Georges Zolo na pesa bango mbote belé quoi. Ouais, merci beaucoup. Au Bossani vieux Georges Moudiangombe. Il y a Georges Moudiangombe comme révérend. Georges Moudiangombe respect mon vieux et Fabrice Mangala aussi. Mangala. Nazaro la Tania Mata Munguya mabela la parisienne. Tania Mata Munguya la parisienne joyeux anniversaire de ma part. Bonne santé à il y a les samouraïs. Ouais, santé ça on peut parler par la grâce de Dieu magamno ça normal, il y a bila ça bien et le tout ça bon on a répété ça ma tout les gars dans au carré. J'espère que tu as toujours dans le studio.
tout ça la deux vol 1 na vol 2 donc best of de Bill Clinton donc d'ici là ils ont bima musique urbaine na normal au biso moto yebi to bina na cité ah ouais c'est ça ça dit deux vols vol 1 na vol 2 donc d'ici là et bazo so ngo déjà pour kalate to ning sambo kandi to mesana ning sambo mais Bill Clinton ça suscité Bill Clinton actualité asili to ndenge nini parce que ça bango ba na ba te so bango ba yeba ko silisa bato to ne ba Bill Clinton za suscité te Bill Clinton ya zala maître à sur la page te ya zala na page Bill Clinton zala na page des années jour de jour heure de heure comme Bill etanga makaka parce que muto zala na page de comme ne utanga mate muto ali mois o za soutele ko mungwa comme ba otanga te mais Bill Clinton azala toujours na page parce que azamai soko melete ko sokola ya mungi kombo na ezala kana actualité donc Bill Clinton ko sila kate mponya nguma kufa kate donc nguma kufa kate bozo ki bota pa mbata makamela muki wana makamna biso do bango basala na bango biso da to sala pe to zala kaka ya mungi kombo na biso etanga makaka parce que Bill aka champion azaka maître na bango mais azaka maître na bango mais makambo l'équipe déjà il y a déjà un mois de to kende to landa deuxième mois et depuis que Fally Ipupa kenda ko prester na kan léopard na biso et kenda gité parce que to katanaka mais quand même musique ya Fally Ipupa oyo akenda ki ko prester na ouverture ya Cannes na Cameroun bato balobi ke non Bill ça salango eza mutali bosote bo créer polémique parce que yo lelo fondé le père Soda Mulongo tango Bill asalango pourquoi pas te bato balobela ka yango lelo ka po Fally Ipupa lelo asali et comme que non Bill ça sala yango no Bill mudalobela yango te Bill Clinton asalango na 2012 donc en 2012 makambo déjà salami awa Bill Clinton asalango na 2012 Kanashan c'est-à-dire eloko asigeza te po mezanini to ngana yebite soki foot yango elinge bandaka pa Fally Ipupa to tsake to longola ba foot o esalama batakenda ba FIFA to bandaka ke foot e bandi pa na ye po ene mutake FIFA mudaliboso yango Bill Clinton na mingama et ça Bill Clinton te ezande ba musicien na fanatique ba mona makambe salama na biso moko ke to tala na mati boy bu mati katani batie nzembo hymne national ya foot donc ça ki Bill te président Fally Ipupa ke comme ya ke po me ya te Bill akenda mutaliboso ya ke deuxième de boza problème donc okende ka ya Bill nango mutemi miso to Bill ezaki basangana tellement bazwaka ye selon batu o bazolo bakeno Bill Clinton bazwaka ye par rapport à l'époque na 2012 wana coupe d'Afrique betama na Gabon et ça qui est sponsorisé par 33 Export tellement 33 Export est sponsorisé qui ne sikoyo 33 Export est dans la carte ya Bracongo na brasserie Bracongo oyo Bill Clinton azalaki artiste azalaki sponsorisé na Bracongo ndetang ba tali ba artiste oyo baza ba sponsorisé na Bracongo nde ba yaki ko benda sko Bill Clinton parce que là asalaki parce que ça maître mais compagnie toujours le banisa compagnie mukete ce que ezaki libanda mbole bon pesa ngo valeur comme eza na Congo ayo to lo bagaki Bracongo bo mona ngo muke compagnie zo bimisa ba millionnaire de temps à temps bo mona ngo muke comment Bill Clinton oui 33 Sport eza ndé mo pe to mona ba sponsor na eza ba poto to moni maison mo ya communication be to moni masanga moko bo eza pe ne mona ba school donc c'est parce que c'est aux meilleurs vous allez qui combien en mboka ngo ba poni yo c'est aux meilleurs pour ya ça qui yemo ko na kata mais kasi eza ki meilleurs ça peut pour la président Fally Ipupa ne pe samo le to la seleki makam individu mutu mo kuta seli makabata ko ya compagnie kutu boya compagnie kutu ndesali Bill makambo bino boboyi siko na kuna individu mudasali makam ye kuta za patron te za milliardaire te siko compagnie individu na seli makam mais kasi biso so yebi ki akende grâce à Samuel Eto'o non Samuel Eto'o te grâce à babenga ki pour Total Énergie kan ndenge sponsor o sponsorisé kan Total Énergie voilà et benga ki Fally Total Énergie benga ki Bill pe Bracongo et benga ki c'est dit ande moko donc c'est dit mudaleki muninga zate bango no si ba fort parce que Bill pe tana ye amakaki parce que biso to yebi ki eza grâce à massa na ye mudaza kuna mudatela ki ba fort wana tsaki pilipila mongwa na ba démarche ke bo bengisa mutunanga mais ce que ya Bill ezaki par rapport à force ke beaucoup tani ba sponsor Bralima Bracongo ba lukasko waza fort de ba ko so Bill Clinton pas zaki fort yeza total massa na ye na nenga sese bozwa ye mutunanga na mito Kishasa mais ce que Bill ezaki bon te Bill ezaki ce que wera na jibe na Bralima Bill ye mo na Bracongo ce que na kata batwara bangolo wana bapona sikoyo yeza salega vocal mais Fally Ipupa Fally Ipupa a presté sali playback il a presté playback nzembo na ye Bill ezaki hymne national donc ça dit hymne national to etikala hymne national ko presté lelo image ko sila mais hymne national ezalo to yemba debout congolais donc ko sila raté eza hymne national ya foot ba yemba
donc c'est dire ezaki ba mais ba musicien bango ba craquer sikodo bango bazaka dana bill bango nde bakanga ba photo na bill akanga ba photo na bango te osongo banana kanga ba photo na teme ebo zelo osam o nani amona te avec les ana na musique aveugle azate fanatique azate aveugle te azomona donc Bill Clinton bakanga ba photo na ye ba omona ka musicien moko asen quel genre de musicien parce que ba omona mutu moko bonde on dit auti na lola très fort donc te double king des fois roi. Merci beaucoup. Double king des fois. Merci na la patronne Mireille Wakanke, la patronne balobi patronne il y a agence Wami Service agence Oeza Bongo, il y a fret maritime et aérienne Oeza Bongo na Paris na 16 boulevard Ornano numéro 64 numéro 75 018 Paris 16e. Ah on a vu professeur Kitchasa Bongo na Maringa numéro 83 Étoile Blé na commune ya Kasavu beaucoup tana Tresimba Kiwana déjà vous ça la confiance na agence Wami Service il y a madame Mireille Wakanke allez Wakanke na robot sana ote frère allez Wakanke vraiment musala kitoko oza ko continuer ko sala la nzambe ozo yembela nzambe vraiment musala zo kitoko lelo tozonga fali pour paquet à prester banzembo na ye batu ba yembi ngo stade Mobimba aye ko ya bi bon na émission na ti lokole alobi soki ezaki ngate na kilelo bazulanga siko de bon pour azala kuna la place na nga fali pupa na debo ngoti le muta debo ezali concert na été oya ko ba debo ezali concert kasi na debo wana netinga na debo wana muto bakota linga ningisa stade wana pona nga Robino mula bilo Robino lele na ba stade wana papa bilo Robino kasi tanga ide bongo ite na ba petit na ya tanga yi ba petit na ide gaz ma wote na ngana te Robino na innocent balumbe Inosbi princesse aye mama rebo félicitations abotel biso a fini comme on a roi Inosbi akomi da papa respect na yo quoi innocent na Robino na stade wana papa makamino ni osala Robino po eza concert a mututé eza te ko futa ki doit d'entité eza match bat ba ki pona yete bat ba ki ndeko ta foot ndenge pe ba ki na tour ba Bill Clinton ndé ba ki na tour ba mo seré dans Bill Clinton muta fongola 5e génération muta ke na festival a mani liboso na bango tout donc muta sala makam liboso na bango tout muta yema musique na français RIA zo ma musique na français ba bengo abila beta musique ba revers Bill Bill embi ova kale o Bill abeti couper décalé lo ba pesa encore moi musique internationale donc nyo soka Bill Clinton donc ezaki concert a mututé ezalaki ke événement eza na stade bat ba yepo ba utala match donc eloko nyo so we mata yebi na gimbala atana giyanzi bato obeta kama boko donc eza bongo ato yembi na gimbala atana giyanzi atana giungana bato obeta kama boko po eza stade ba ba étranger balinga biso ba congolais c'est ça donc eza concert a mututé ke ngana lekité place wana asalaki erreur donc ça dit erreur asalaki qui trop simple ça fallait pour ba asala erreur ça fallait pour asalaki erreur ako traiter ba ako ba langage jointe devant télévision est-ce que ils travaillent au Lega Batutu mais se faire vendre non azana ba titre au Lega Batutu te moi se faire vendre ba œuvre o ba vient na biso ba sala et que pamba ba œuvre ba vient na biso ba sala ti ko tina nango nini ba œuvre ba wera ba sana ba jibe tina nango nini donc c'est dit yeka ba œuvre na inde to compter yango te asali na nte azana titre mo te azuel ko ba wera biso mona ba festival wera nso ba ke festival na Kora to moni Nelson Mandela za to moni ba Shaggy to ba Miss Elliot do ba tous les pays ba musiciens moko boke concours o ba tout ba ta na 22 to tala ngona lingala pas venir biso Zakari fait vert ba tout ba fandel TV ba Bill Clinton c'est aux 30 minutes de spectacle bou wera zikora wera na des trophées ba tout nyoso tia Kishasa tongo ko mi baga BCBG maison mère après bou Shaggy moi no bandi mabe wera trophée venir biso quadra pe akepe na nd 4 ko magi afo 4 Kofi te azoki bien 4 comme il y a systématique siko ya ngoka mamango ezolanda azwi de bien de wana mususu pesa la 4 ko et comme il y a systématique wana vient na biso quadra respect na etala vient na biso de wana ezwi ya systématique comme il y a le de wana ezaki pena ya concours ya bakofe mibali ezaki te to yo kana ngana ko ya yo matranga likolo po bacha 1 2 3 gagner ngate wana ezaki pena kiki wana batu ba yeke vieux quadra soka de wana solo maison mère ezwi sude wasko la ba nega gay ya maison mère BCBG quartier la terre o za makambo ya ninte donc maison mère ezo ngo via altalité ngasi ko fala sa boke na quadra avec na 4 mais so 4 wana e bo reverser VTT wana ezi batno so ba yebaki siko za ne mambe salama a mambe salama mutu ina ne disque na banda ko bateza to na trophée o nga na zwi meilleur so nini Afrima non musique na ngo beta ba wera papa ça te bon to considérer mais na banda ko bateza te mais ki buisa mpimpa bo bete pa na bino ifo ba biso ki buisa mpimpa zo bete te
THJB pour mettre la mandat on a bien faut essayer de THJB au contre tous les ndako ta THJB au moins bato outi qui kuite baso ma disque comment ba disque et to bimate total on internet ndai na trophée du trophée c'est comme qui tire award à théâtre bec ya TKM tunani bato ba Holanda biso baza plus intelligent que biso oui yo qu'est-ce qu'on a expliqué tant le bique son moni musique beti na internet kala to anda osomba cassette na CD mais lelo et comme système ya obimise loko non directement ta muto aza wa pesa kite yo molobi muto uta kikwiti oyo kosomba cassette awa mais ce n'est pas le cas osaka muto taza na kikwiti kuna soka saka na téléphone Android ya tata ayibike fala kwa ke loko be pour apota mais yango ba mboka wana kuna ke loko be tia mboka na kuna ba téléphone kone sala ka succès ya ba buto ba ti le ba village natal ba muso ba mataka likolo ba nzete est-ce bien ngote ti le ba village natal même dans pays Afrique awa ba village natal na ba mbo muta sala appel akolongwa akokene ti na hôtel de ville. À quel c'est l'appel pour réseau ya? Bah nous sommes dans Android. Et Android est gagné na Kinshasa. Bon ça va aussi on Android, tiens on a flash beta na ndako. Tiens on a flash. Et ko kota ngona basanda ko ezate. Musique on est sur na balabala, baba menenge za yo wenge bimisi makambu. Au monde venir événement. Papa. Mais on traitait autre mec mais les lopes fallait aussi l'événement. Ah on sait na quoi? Na quoi na ye? Yango na tolobi. Oui, na quoi parce que musique est d'abord mutra mtakabola ba place na ye. Mutra mtazana fanatique na ye. Pour jamais tout le monde ngonde maison mais ba BCBG zalaka ba Bill Clinton et ba longola de bilama na fikine ba jonso wa kita wa kine concert. Lelo makambe koma mutra wa gérer ba fanatique na quoi na ye. Ça dit na quoi na ye. Et les plus faciles na musique est d'ailleurs musique koti dodan, musique zo ba lisu ba kolo na ngote et comme na ngwata muto zaki na ye na ni ya ko musicien. Yango siko moye boye ba gar ba kulutu. Exactement. Mutazaki nende sinani ako musicien oyo lungo apprendre batu. Est-ce que mais yo mona misi bo bato so mona teke musique comme nango mutu nyos. Ale comme na bato ko manquer Bill Clinton. Et pourtant Bill Clinton ba manquer c'est un maître musicien na monde zo kufa atanga comme Bill Clinton so zaka bango. Tout yango siko bongo zo place ya bango nde bazalaka bongo musicien mona monde ya makasi pe aiba na monde lobike ngai na za idole na bango. Mboko lingesa ndeni. Yango siko bino bozo tourner kaka na kepo Arafat aloba ke non mon idole c'est Bill Clinton yango etikali kaka ya bozo tourner kaka na kasa de tinda Arafat alobango obeza œuvre za na kata nzoto Arafat par rapport à musala ya maître na lobité ngaso na za boye mutayebi musique mokolo président fali pour balwa que les jeunes na musique star na musique na biso da Bill Clinton c'est Bill mutatinda ka Bill mutatinda ka eta po batali musala za na nzoto ambo na loba président Fali Poupa alors que na États-Unis yo bango su en hiver que na biso tout star ya Bill Clinton et Hervé na biso quadra lisus ay ko lo bango que vraiment eloko na o dédé pas mo serrer ngo Bill Clinton est-ce que Bill mdazo tinda ba mais ça musala ya Bill ne mde côté la Bill na katina bango quoi c'est ça ça dit to zaka na idéologie ya des bons oui c'est bien bon parce que Fali Poupa au lobby Cameroun etonde mutu masana e akomelaki masana tele poids bani po aya prester na kan ouais azongi poto ba inviter lisusu na ouverture ya stade Abdallah Ouadé stade ya Abdallah Ouadé na Dakar afendu devant deux grands présidents d'Afrique Paul Kagame ya Rwanda na Macky Sall ya Sénégal ba inviter le rôle l'artiste comme Fali Poupa kuna lisusu etonde mutu asala ki po benga te yepe bende ba inviter kuna ko to pe IGF inviter ba Bill Clinton de ça dire ka bona bongo donc mutu azata olekela baninga yo ba yemi kuna na ouverture ya stade Marty biso pe ko to beni pour la corruption biso to défendre pe mbo e pa ke défendre mbo wa libanda eza na ngolo te ya ke défendre Congo pe na nenga libanda biso pe to défendre mbo na biso IGF pe bengisa ki biso to kuta biso nyonso to préparer banzembo pona to benga détournement. Merci beaucoup Tikana Fandi Sabongo, l'inspecteur général de finances et chef de service Gilles Alingeti. Balobi Gilles Alingeti alligator. Oyo déjà telemi pena ba telemingba mbongo ya l'état ko kota suna mabenga ya batute. Balobi mbongo ya l'état et ko kota suna mabenga ya batute. Soko ngo salaire yo muta entreprise publique, DG entreprise publique yo ministre yo nani ozana quoi ozo gérer mbongo ya l'état côté ça on a libenga na yo ndoko yo ba IGF nenga kozali ko na yo to continuer c'est ça donc ils ont pomté il a que défendre pe mboka biso pe to défendre mboka biso zo okenda guerre te biso tous les soldats de guerre oh to ti terrain nani te il y a que mission de service biso pe to tikali na mboka et ça mabete et yo kuta kutana ba conseil biso pe to kutana mo conseil IGF
Gilles Alingeti. C'est ça. Donc tu es dans le monde qui moninga zate. Mais c'est fait les deux présidents. A dit na bango table moko. Mais si siko de bon rien. Eza bon on a de bon on a. Eza ka benga pe otangi wana kunati. Eza te ka ye mutabanda yango. Ba wera pe ba yamba bango pa fe na biso président de République Gabon Omar Bongo. Wera uti Zenit na bango to ba bila yamba bango na madame na Edith Ngeso azali. Donc eza biloko ba sali. Eza na pompe faut pas sala yango parce que azo beta musique, aza congolais, même azo gagner ba tout te pas bango tout bazo beta ndule. Muta ba bina musique na ye na kwe na ye. Donc ça la musique pour prouver ba mutu tout azo bina musique na kwe na ye. Donc yango wana na muni bo Ange Kimbi. Ange Kimbi na moni Ange Kimbi. Des fois te. Muta ça la kona côté na. Fallait poupa. Au moins azo mini kaka. Ça dit wenge talaka lelo. Te tika na pesa full boss mbote, full boss. Bina filé full boss na pesa mbote belé quoi. Lelo. Aouti après Sénégal, ou en Bolobi qu'il y a que Sénégal. Akoutani na des grands présidents en Afrique. Bino Boké IGF. Et pas inspecteur général des finances, pas chef des services, Gilles Alingeti. Accueilli ce qu'on va inviter Sikoyo na festival na Dubaï. Ce qu'on Bino Boké wapi. Te biso pe yango na munke ngako na no sepela mangamba sa pa biso pe to sala yango. Parce que président Omar Bongo ya mbaka Bill Clinton na mena. So debo on a kaka Sikoyo, debo on a kaka. Ba akesu Dubaï a presté na festival na Dubaï, debo on a. Te na debo wana mukolo na bango pe ko ka ba okende. Mais par force la musique live, parce que c'est fond di masiko na pour les salles lelo, c'est fallu pour pas. Te na lobaki déjà que hier ça lokola mon pépé. Ce qui boy yango oyo kango kaka. Parce que na mito même fanatique même ba petit na biso Android, ba petit ba misika ba oyo ka etro yazo caresser mitema na bango. Ato boy ba to yebi ke yazo beta. Ba lobaki ni aza jalousie, aza jaloux, aza beauté. Azo beta parce que azo marqué pok na e pour ba bil pe ba longola ba bilamba. Bila bungisa ba bilamba na ba fikini. Mutala mu bina na tongo bo ilamba ezate. Na balati mudinde do akumu lukelamba na ye do zape ndenge mo na fikine do bilamba pe fara do viento ne kuna papa chéri boy bil na kati ko longola fanatika wera epa na yo longola mutu na ndako epa na yango muke ngana ndima ka bil babiloko na babil bata sala yango na musique ezate ko po confrère ngana makambo ezo sala masiko na mokola eza na mo babiloko moko lokola match entraînement donc c'est normal eza époque na ye nde ba inviter kuna nde ba inviter pe ba bil na époque na bango. Mais dès qu'on a azila pe tourne 17h ya mutu pe robeta comme les place on a yazali. Mais siko yoka ka fali wana asangisi bana ya wenge oyo faire gola Jésus de Néas le padre azwa ki likanisi ya ko benga ba ancien collègue na yetu ya wenge musique maison mère ba sala album dynastie moko na moko ya Tenzembo oteki nzembo na mutu na yo o na tekeli Cédric de Tokyo number 1. Cédric de Tokyo number 1 balobi deux fois te yo yebi mutala muta tekel nzembo na ye balobi nyonso te ezala ipo fali asangisi bango po combattre fali pupa selo yo sikoyo oloba te idéologie za bon te pona ni ka ya biso bat batelemela rango bana C4 basangana ba yo beta chaque club pona balobaki te bango basangana ki ba yawa basangani bango tuba ba hero ba yo beta awa pona batolobela yango te kaka ya biso ne balobi ke to asangisi batu te eza idéologie mo malamu ya eza idéologie mo lelo eza na koloba nini eza kwa bolingo poko sangisa batu il faut ça na esprit bolingo surtout na musique eza pas so sangisa deux personnes trois personnes ba tetima taka mutulo la bill o sangisi bill obenga na bill na ndako démarrer kaka yet na projet na bino il faut ça là président faire aselo wa malamu ya mabete aselo mo malamu eza te pona président fali pour non eza pona était loin de là na ba poto quartier la te pe ba sana mabete ba concert yepe ko sala ngopena ba massa na sangana ba massa na mais ko sala ngote parce que zande na bango te maison mais ba message déjà au tambola 2 3 4 ba kene guerre quartier la te makamone za la raté maison mais bando sangana 10 personnes ba ke boîte o ba bundaki hérita bundaki ba zaki na seleyo o seleyo fana hérita fana pas muninga o bila kene po donc maison mais zande na ba quartier la te ndé na bango te ba sala biloko na te maison mais déjà wera la kisa ba ndé to kolia ka biso so sani moko so quartier la te zaki mutu na kwena yango faire ya quartier la te ayo panza bango. Parce que faire qui son idéologie à wenge. Idéologie à wenge faire aye nango aleluki siko ngambo. Zo ne faire une initiative mo makala mketo sangana. Idéologie na nga ya wenge o ba former pas 20 tonnes na nango na quartier la te. Mais na quartier la te. Quartier la te ba mesana makambo na te. Ya mo keti le pe ma quartier la te ba bimisika mo na moko le reste ndimwanka. Le reste ndimwanka. Siko na BCBG ba bimisi mo na nini? BCBG. Yango ni na regeta fe na nga fande. Do voya bongo efanda na ngwa pa manandako do na regretaka
mais moto azobunda mpe moke namoni ye nono fuji nono fuji po nzembo na ye mpenza c'est bon mais alex yango na ba TV3 aleka mpe na ba TV3 mwa line oya kuta eza kumambo ya kolekisa banzembo na to na ba TV te po bafrere babili babima ezali te balekisi banzembo ebeli na TV bon basali basuccès mais pourquoi pas JB Piana c'est ça bon eloko wana pe wenge eloko wana yango ya façon ya mutu po mutu na mutu mutu na mutu ebi nenga botaka bana ye ayebi ngai na boti po eza papa te abotaka mo bana ye po mona souffrir rien eza père abotaka mona il faut la docteur il faut la maître avocat il faut la professeur po esenga papa ezala mais yo boti bana te papa chéri place wana na osola na vie osola na nini tant que fantomas obimela vie na palais na bivie to mekana ofongola ba clé po fantomas alima brou amel papa chéri bato amonaka ba photo papa chéri na fondé te ngana opesaka vie conseil afongola na ba clé afongola ba ya basalama. Merci beaucoup Baya Basalama, merci beaucoup la batutu au besoin de biso Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Balobi Mohamed Moleka le seigneur de la ville Motema Charity Moleka, moi ça Pembe. Nazaro le la Didi Yamba mabe. Easy solution Didi Yamba yo yebi. Deux fois te merci beaucoup. Na Dario Kimpanga garçon Schengen. Dario Kimpanga garçon Schengen Bougelenga Patrick Samba le médiateur. Tete Tumba Mungedi Ngaye. Nazaro le la vrai fait tout des Zakari Mwamba. Na moni bongo Freddy Walelo Morata 100% Bofaya. Merci beaucoup. Tout ça on continue. Lelo Wenge 4x4 tout terrain. Basanganaki. Pour na single il y a 4 titres. Basangani. Ça dit dynastie et Sangani ti lelo dynastie et Obimate. Non, sortie officielle ya Rumba na Rumba, j'espère Zaki lobby pour anniversaire à présent faire que j'ai souhaité à jouer anniversaire Zaki pe lobby. Baba vol 1 Rumba na Rumba il faut bima lobby. Na si déjà c'est la plateforme déjà. Et vous allez dire. Mais ce que lelo ba vie Basangani. Bato balo baraka no fali azo sangisaka bamba. Asangisi Wenge. Yazaka likolo. Asangisi ba vie. Baba dibine. Non, abosen ke ba vie déjà projet bandaki wera na jibe na stade Marty. Ba bongisa ba bilamba cité nous salamate. Kaka producteur asangisi mbongo po asangisa bango tout à leur époque kaka wera na jibe to likolo producteur atali makogi na ngana okweya. Siko lelo comme basaka pour na fali. Non, ils ont ba projet na bango bandaka lango nzamba réaliser ngo. Ils loin de là kutwana. Loin de po bato bazana basaba titre olega fali fali ça na titre monter na musique. Asata wana yum to lobi. Te ngaite abeti comme le stade Marty. Mais le 29 octobre. A cause le papa ola musa mutu na le 29 octobre fallait pour papa tozano na gishasa okotia tiji libanda ye a lancé message ata musa batu makolo nde ba wera bata musa bat na la kelele banda na ndaku tiango pende kiti na concert a fallait pour bana stade Marty kata tozano ala lancé un message ayaka kuti gishasa bat ba ebité bat ba ebité ya sala bon stade Marty obetela nini wono il faut tiango 100 francs. Faut que ça frappe le coup de bamona longola parce que ma mona carte. Mais abetaka ba libanda na ba stade abeti ba stade Boani asali ba tour d'Afrique wa. Libanda na musicien nyonso bimaka libanda za na succès. Est-ce que oyeba ke Mbutalikasa kina na succès te mais na Uganda za na succès olega même fali. Mbutalikasa. Yoka na Uganda Mama Mbilabel Mbutalikasa awule longomba. So ba beti na boîte te c'est que boîte sambino eza bien te. Mais fali abetaka wana. Mais Mbutalikasa na succès na ba Uganda olega fali. Mais Mbutalikasa kina na succès. Tous les musiciens bi malibana mboka zaka na succès même atanga notre seul orchestre so to bi premier concert na stade ya Kikwit plein bataluka batala biso do balibana ne zana normal ezana normal ya pa mais il faut ça la pe musala o ezo mona na po batu ba ya na person exemple Mbutalikas musani na sala lelo kasi bila net yozoloba que non mututo sala ka succès libanda mais ce qu'il faut ça les locaux ozana les locaux o batu ba otalo libanda ba pressé ba ye parce que ba sukoli ba ye na stade Boani bino boko ya kutanga déjà kuna ngana zo kata kana nzela makolo boyo kuta déjà Fantomas afandi déjà aokengela ka terrain ennemi ko kota teta ki ambassadeur itinéraire donc boza na bino kimia kwa bana ngola Luanda monseigneur dango azoya et vemu kesoba de soba bilinto nazoya pipi musada volant d'or monseigneur dango azoya et mon vieux Serge Bambe papa social citoyen européen joyeux anniversaire na yo mon vieux Muninga Dani Mateus, Mokonza Chapini na Paris. Mauvais Tapi Takala, Mokonzia Saint. Muninga ya Georges Zolozolo. Na pesa vie mbote, ba ba vie na Paris ba on a penda na benga ba code plus 33. Massa na Diego Mobiala Digi, petit frère propre à Trésor Lumière Diego. To fana ne petro na yo. Ye mikola ko mi plus 32. Ya za na Belgique. Ba ke Francis Soué Debord, Francis Soué na pesa mbote belesi ko zali na mboka pe ya malili quoi. Junior Tonda ba mbote bela excellence. Junior Tonda.
bambote belé et Michel Okito FM. Michel Okito FM na pesa bambote belé. Maître Timba full option na pesa bambote belé. Maître Timba yo. Et nazala ba mi balé. Maître et Félix Timba nzete ambila. To amete bambote belé. Na moni bongo Adai Duma. Fondation Adai Duma bambote belé, Fondation Adai Duma na pesa bambote belé. Na bosse sunani base belé na Kinshasa sunani. Na fanda katro nani. Ah Cordon Junior Mundele Pacific Palace. Cordon Junior Mundele na pesa bambote belé so azoki te faux. Et monsieur le noir manager, Alino Leboga secrétaire, Cordon Jonathan Kabelo. Jonathan Kabelo Cordon. Les amis de Bill Clinton, Brandon Islock. Brandon Islock bambote belé kwa isika bozana. Bosani Fira Kitambala. Fira Kitambala. Le big manager. Big manager Fira Kitambala bambote belé quoi. Merci beaucoup. Bana tu ya poto Mama Tanya Amisi Masamba Fabrice Mangala. Ya bino ngora quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu as pratiquement na souka traité na biso na fondé le père Soda Moulongo. Numéro de téléphone. Oyo, ouais, appelle ça numéro de téléphone rapidement. Plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 so bengi fondé le père Mobimba toujours quoi. Merci beaucoup na Dani Mavungu. Babi Dani Mavungu Aigle. En direct de Grèce, Dani Mavungu esika Freddy Walelo Morata Bazali esika Tete Tumba Mungedi la beauté chinoise Bazali. Voilà, merci pour la confiance. Bon, continuez à s'abonner massivement na Tumba TV officiel de les vôtres. Zakari Mwamba ZM, le général de la presse internationale, patron de Tumba TV officiel. Merci Nabatutu. Derrière la caméra, c'était Fiston Boko, caméraman de guerre. De retour avec Fox. Fiston Boko Yoyebi. De retour avec Fox des fois. Merci na Maël Sadiki Montréal. Maël Sadiki ya Maël papa na René Di Maël, merci beaucoup na Batutu, merci na Yemoko, excellence maître Chris Cicero Bakumba Bofaya. Psaume 35 mois on a parlé sauf de servir les autres. Yoyebi, excellence Chris Cicero Bakumba Bofaya. Psaume 35 moi on a parlé sauf de servir les autres. Joli Malanda Black Panther européen, Charabondo Yoyebi, na Robo Sanate, directeur financier Christophe Tondo Yaba Christophe, directeur Didier Mbouyi, Nazaro Lelo Mabe wana équipe à Psaume 35, na moni bongo Olivier Kabango Ligue des Jeunes, Diki Kalongela di chef, Loboko Hiroshima, Sernaya, Songo Bekope Ngaye, Balobi Psaume 35 Mobimba Yabino Angwana. Merci beaucoup, portez-vous bien. C'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.